bonsoir, bienvenue. Ça dépend l'heure à laquelle vous nous suivez. Je vous dis encore une fois de plus merci pour votre fidélité à votre chaîne Récite Plus 99. Aujourd'hui, nous sommes venus assister à une manifestation qui est organisée par la Fondation Fonel. Alors, talaka moi ya ba maman tokoko lekisango bongo te inapercité quand même. Il faut moi honorifique moi quoi beau titre honorifique moi boy ça la rendi et pas ba maman parce que ils ont moi de la femme. Alors elongo na Fondation Fonel ba préféra qui ba sepeli sa ba maman avant que to clôturer mois de mars. Elongo na bino je vous prie botique à la connecter et puis brancher tokolanda oh nini Fondation Fonel a bombé la kibiso na pokwa ya lelo. Et surtout, il ne faut pas zapper. Restez connectés, restez branchés. Ensemble avec vous, on va découvrir surprise nini oh Fondation Fonel a bombé liba maman na pokwa ya lelo. Merci. Bonsoir. Manifestation na biso okoki oyebisa biso message nini o retenir na manifestation ya lelo. Bon, message on a retenir en tout cas bato ebele baloba mwasi atonga mboka te on alingai naloba pa bato ebele eza dage moko eloba maka mwasi atonga mboka te mais mpona biso lelo oyo autorité morale Hervé Lupanadio na fondation na Fonel aloba qu'il faut valoriser ba maman ayebi valeur ya maman aloba ki maman za mutu moko ya kosakana ete atali place auti na libumu maman et en plus Hervé Lupanadio aza po alaksa biso aza mwana ya ba maman donc oyo tozoloba toboyi kolaksa nyonso parce que toza nanu makam o tozo sala toni ko laxate tant j'espère que bino mo pe boyebi o to bombi wana j'espère que na course to ebisa ki bino poto ko laxa nyonso te mais o tozo sala Hervé Lupanadio aketo ke partout asali ebele pona ba maman moyen on lobezate donc ba cadeau oye apesi pona biso ba maman a valoriser ba maman parce que zaki moi de la femme atala ki kotala na ebandeli non alobi maman zaka mutabande ebandete maman succès na suka maman zaki na hôpital maman botaki maman pesaki libela pesa nyonso succès moi na tina suka nda lobaki na clôture ya mois de la femme akolia akosepesa ba maman na ya oyo baza ya Fonel parce que kana ba maman ya Fonel te wana to ko laksango vraiment te image te po ba maman misusu ba kolaki to kendaki na ba homme veillard misusu ba kolaki moya ko laksango ezate yango eloko nga na retenir pona mwana mobali o na ebite nzambe asunga ye o ya lobi de na ye akosunga akosalisa ezaka pona Fonel te alobi ya ko kende partout pona fondation na ye e kende liboso donc o nga na retenir pa mwana mobali o tisiko nazo ebateni na kokolo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bien? Ça bien. Donc, on a une manifestation qui est organisée par Fondation Fonel. Message nini okoki ko lancer na président ya Fondation Fonel. Bon message ezaka pas président na biso Hervé Lupanadio. Non ba remerciement dans ma casse na part na biso ba maman. Lelo kwa ça donc tozana 5 makasi. Donc na journal lelo ya kolobeza kaka ke na fondation na biso nyonso oya kosenga quelque autre ça comme si demande biso ba maman donc tokokwa na eloko te tokozala très content yango na CP na pesi merci na président nga Hervé Lupanadio. Merci. Bonsoir maman. Bonsoir. Tomonio awa na esengo makasi maman tokoko yeba kombo nani tomonio na kati ya Fondation Fonel ozana esengo makasi okoki ko se présenter ba yo bazolanda bayeba maman za nani asalaka nini na kati ya Fondation Fonel. Nga naza mama Rita na ye pona lisungi pe ya kosunga likomba la biso ya Fonel ya mwana biso Hervé Lupanadio yango toye pona kotombola fondation na biso tozosenga ke etombwama baposa oyo aza nango asala en tout cas tokozala disponible toza penza wana pona koede ye po etombwama bisika nyonso ekozala na bamboka nyonso toza wana pona kotombola fondation oyo
po eza ya mwana biso moko esengeli ba mama tozala ebele toya tosala pona mwana biso po tosala pe pona fondation na biso eza kaka pona ye moko te mais tosala yango pona biso nyonso donc o ba posa o ya kozala na yango esengeli biso de tozala wana pona kosunga Fonel oyo ekende liboso. Nako regrete mingi yango nazo senga ba mama ba papa bilenge boluka boya poto tombola lingomba oyo poto tombola fondation oyo ba oyo nyonso bazala na bolembu bazala bayoki yango te yango nazo senga na bino bolanda boyoka boyeba oyo nini yazala ngo posa boya toko sepela biso nyonso na oyo fondation ekosala pona biso na Hervé Lupanadio. Bonsoir madame. Bon, comme on a dit, mes capitaines, Nazali oyo toloba représentant, donc toloba Mokambi, na Fonel a na Kinshasa, Fondation Hervé Lupanadio. Ezali biso ngai nem naza okamba yango na Kinshasa oyo Monique toyi lelo ko sepela na ba mama, eza esengo mokolo lelo nengo lobi, ezali vraiment esengo makasi komona ba mama bazwa ba don oyo Fondation epesi bango. Bazwa vraiment ba cadeau et outil pas ya numéro 1 biso bien avec autorité morale Hervé Lupanadio o tozo cesser jamais ko remercier yango moni joie na biso za parfaite yango moni ba mama baza pe na esengo donc to sepeli pe ne boye ko visiter biso papa tu balinga ki bayeba na nini manifestation oyo est important na kati ya Fondation Fonel. Oui, eza la cadre d'activité na biso za chaque fois na ba activité mais à lelo ndenge bande ko noso ba yebisio ezali occasion na biso ya ko valoriser femmes à travers gestes auto sali na si bomoni geste to sali ezali geste moko symbolique ezali te ba auto pesi toutefois toujours remercier l'initiateur todo ba donateur Hervé Lupanadio ezali geste symbolique pour na ko motiver ba maman totalisi ba maman que maman zali kaka mwasi na sima ya cuisine te maman zali kaka mwasi te oyo azala sima à tout moment na sima ya caméra maman zali muto lelo o tozo benga ngo égalité parité tozo benga ngo totalisi bango importance ya maman ezali surtout ka ba maman de tozaki na tango kala yango information na biso toninga to rappeler bango to pesa bango le susu makasi ke maman ozali kaka na simate mais maman peut kozala liboso parce qu'aujourd'hui il y a des mamans DG des mamans ministres yango toni to lakisa bango valeur na bango et suki kaka na ba porte na bango anda côté donc il faut tambola mokili mobimba yango to rappeler bango lelo ezaki pe occasion na biso to pesa bango ba don wana yango boye kotala biso en tout cas toza na esengo ba mama ba sepeli pe en plus ba initiative pour na ba maman ezali ebele ba initiative ezali o ezalaki kaka symbole pour na mois de la femme. Topesi bino merci. Topesi merci. Tikaite beaucoup jonge pana yo. Parce que tu as dit, je suis le seul mon père les vignerons. Vous sans moi vous êtes rien. To se kaka soutien na yo ezala kati na biso. To tiki nyonso na maboko na yo nzambe. Libande na biso pe na suka na biso. To telemeli nyonso eza yo te na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Merci beaucoup pour la prière. Pour ce moment, maman, vous avez dit que vous avez dit que maman, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que maman, vous avez dit pour la journée à maman. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que maman, papa, papa, vous avez dit que vous avez dit que maman, mukolo mama ezalaka mukolo esengo lelo tolobaki tozali na mingi ya koloba te mais vraiment oyo so tozali na yango ya motuya ya makasi ezali d'abord biso nyonso to remercier autorité morale Hervé Lupanadio oyo na seki tobetela ye maboko vraiment toko remercier sans cesse Hervé Lupanadio oyo azwaki d'abord initiative ya kosa la fondation oyo ya Lisungi
Hervé Lupanadio azali moko na biso oyo alobaki ye mpo na ye moke oyo akozwa akokabola yango na bato nyonso. Biso mpe tolobaki biso tokotika ye te. Eza boye to boye te. Eza bongo to bongo te. Toyokani to accompagner leader na biso, autorité morale Hervé Lupanadio na baction na ye nyonso. Yango lelo action oyo ya munene asali akanisi ba mama. Alobi mama moko azwa symbole ya liputa po atala sa bokilike ye azali ko soutenir ba mama pe ye azali toujours derrière ba mama. Yango tokotuna ba mama bino mutu oyo batu oyo lelo ndeko na bino mwana na bino leader na biso azwi likanisi a soutenir bino. Bino bokotika ye? Ba mama bokotika Hervé Lupanadio? Na yango ba mama bobetela na Hervé Lupanadio maboko. Lelo oyo tozali na symbole ya maputa mais alaki bino boye. Pona kosuye ko soutenir ba mama ezali kaka symbole ya liputa oyo te. Liputa yango pesa ya valeur. Malobi akosuka awa te. Ba mama ako accompagner bino ba oyo bakozala na posa ya mombongo, ba oyo bakozala na posa ya ba formation, ba oyo bakozala na posa songolo pakala, ba mama ya Fonel botia elike na bino ke autorité morale initiateur to leader ya fondation Hervé Lupanadio akotika bino te. Esengoto yango tolobi azali moto oyo tokotika te na ba prière na biso, azali moto oyo tokotika te na makanisi na biso ko accompagner Hervé Lupanadio et ali ko sunga pe ba mama et ali pe ko sunga misala ya Hervé Lupanadio. Yango pona ko umela te tolobaki lelo ezali mokolo ya nini ya esengote yango tolobi tozali na ba mama na biso ya fondation oyo tolobaki ba mama nyonso azwa liputa oyo ya valeur, liputa oyo mama tolobaki mama ya Fonel azwa teni na ye oyo ezali bongo uniforme ya fondation oyo ba mama bango moko baponaki babi tolingi tolata elamba ya motu ya valeur oyo yango Hervé Lupanadio oyo azali initiateur alobi lelo asepeli apesa ba mama ya fondation na biso fondation oyo ye azali bongo motambusi mokambi liputa moko na mama moko oyo elonga te liputa yango azasi bomoni yango mama moko akoleka aya kozwa liputa na ye oyo fondation elengeli mpo na ye ezali mpe kobwaka mbela na bamama bipai na bipai oyo alingi arejoindre fondation badon bakado to bamisala ezali ebele na yango tokokende na lombangu kotanga bakombo ya bamama moko akoleka liboso azwa liputa na ye oyo ezali bongo uniforme ya fondation oyo ezali bongo kado ya fondation oyo Hervé Lupanadio oyo biso nyonso oza kobetela lisu maboko makasi asali biso do na esengo bamama bakoloba na esengo oyo bazwi liputa na yango tobengi nanu mama Nezi aleka mpona kozwa liputa atalisa bato lakisa bato mama osepeli merci tobengi mama Naomi Tambwe aleka aya kolakisa bamama ndenge baza kozwa maputa aza kosepela
Lakisa. Beti maboko. Bengi Mama Petroni pe aleka. Aya kozali kuta na ye. Ozali don la fondation Hervé Lupanadio oyo ba mama. Bengi Mama Bénédicte. Mama Bénédicte. Mama ya fondation. Mama za oseka Lakisa. Tobeki maboko. Tobeki Mama Rita. Mama Betty Mtoko Fanda. Mama Rita. Tobeki maboko Mama Rita. Aye ya mwana. Vraiment oyo ezali ko Lakisa. Nzamba pambola. Apambola mo pesi pe apambola fondation. Makanisi ya boye esila te. Mama Christelle nana comité. Mama Andrick, Mama trésorière. Yena bombi mbongo na biso. Mama bombe la biso mbongo yeyo. Ye pas eu ya maboko. Maboko. Mama Tati pe a commis dans nous. Mama Christelle il est popé. Ah c'est ce qui ça qui. Mama Sandra Alunga. Maboko yemoko Mama Sandra. Maman on s'appelle hein. Mama Alice. Ah Mama Alice. Les cas où vous allez pour ta oyo ezali bongo don ya Hervé Lupanadio akanisi ba mama ya fondation Mama Esengoa maboko Mama Renate Leka Mama Renate Mama Mayele Mama Abwana Lakisa tombola bamona so ezali puta ndambu toyeba maboko Sandra Alunga. Merci à président de l'autorité morale dans votre Fronel. Merci pour la pièce à faire pour la personne. En tout cas, c'est fait dans ma case. On va accélérer sur les capots à ça fait amener pour la mission. Félicitations à Yépe, félicitations à Fronel. Merci. PDG Gilles Makoffo. Nalela lonango ya ebe. Onela mangala. Nakakala mulupa na yo. Nini nasalaki te tato yo. Nini nasalaki te Hervé Lupanadio. Alain Boyika. Londé Lupanadio. Arnon Kouf Diogo. Odombaki Christian Mikali. Abdul Mboma. Serge Lusadisu Sandarai. Yango na leli Yango ya Hervé Lupanadio. Nonon pour salove na pisa na yo. Yonzoko kontakanga te pour 100 pina réserve. Mabe osali eleki nelo. Vinanga ye sekolela 15 lokela. Lupanadio akomisanga ndemilelo. Freddy Mbile Nene Lwangi. Scott Mwamba Benedi ministre. Mayele na moto awazetela ngaye. Patrick Lumane ya kolobelela ngaye.